mbongo zomo na mbongo elobaka omona ozio muto ningo kene kote ya riche wana ebisi de yo déjà ba mais nazo bima madame zo enveloppe pesa passer mais passer la yo wana po ya kote ya yo riche mais yo natango moni ke mbongo tondi yo wana oyebi déjà que passer la yo ko déranger yo you know on lobi kakale madame je dois sortir un peu servir tu vas enveloppe pour servir les pasteurs mais bayeli yo bayeli position spirituelle peut-être passer à l'autre qui ndoto na butu peut-être yango aye ko yebisa yo keba likama bezo ya mais bango tellement mbongo ezolo etonda kati na bango you know nazana ba meeting nazana meeting nazana rendez-vous alors faire à l'église mercredi jeudi vendredi tous à l'église yé kaka dit les enfants vous prenez cet argent là et puis vous boyate abo bino bokena église ngana bokenete azotinda ba nini bangamba na ye bakena église yani kadi atanga mona nzonza abiko pona nini aswane nyos patron patron mais bité mama ni sokina no yoka teke frère tous on a séminaire tous on ça na église tu nous dis ça va demander combien Bobo ba séminaire ba pa ba koya ba ko uta awa boina masanga to kozana moi agape eza ko senga moi quelque chose de soit ba 80 moko boye ko kana ba di Au lieu de 80, Oreya, Zugara 100 a payé contribution. Et puis, à Kansake, à Sombi Jésus, à Sombi Lingomba, à Sombi Église. Parce qu'il a payé du soutien qui a été dans l'église. Biloko na église à Laodicée et moi naki. Est-ce que bakam oyo na société? Ezoleka ba passer mingi ba bossa nesika ba wuti. Ba éviter que nzamba komisi bango place ba ko. Yeah. Donc ali ko na ba membre église à Laodicée. Tu viens de solo bela pe na pas passer bazaka na kati. Ba bossa ne bisika ba wuti ba membre bele bazalaki na senzamba tomboli bango. Ba bossa ne bisika ba wuti. Bazomona ke ba komi kaka arrogance tondi kati na bango ke oyo nyoso na donc akomi sikoko piolo la pona nini abosa ne sika wuti ba bosa ne même nzambe asalela ki mutu oyo akomi se na place ya telema yeba ne quand même mutu ba poko la sake mutu aleki mais na kala peut-être ba to leki ba to so tia yo pe kate on se comprend ba bosa lelo akomi na mbongo lelo akomi donc akomi superstar mais abosani akomi même ko manquer mutu pasteur on a kalaboyi on kutale 24 sur 24 ko yamba bino siko église a komi na mbongo komi na bureau ya spécial ndako spécial et komi lupango ekangama para rendez-vous kaka na yebite sukina no yoka yango te na sina mona openga mopenda sina mona openda donc na mona ona miso ngai moko avant mosusu pe okependa tozo toka na porte passer à ça mona que déjà na ça boy kufola on ça va rendez-vous sana makite mais abosa ne o nyoso azodonda na membre azotoka na porte yemu tatelemba komi se na place akomi na ba vision basi sambo bayaki pai na mobali moko balobi tozana mapa na bilamba na biso pesa biso kaka se kombo na yo tosalelaka po ete tolongola soni basi yango mangomba mapande mate ya bilamba nde bizaleli mobali nde yesu aningi bazwa kombo na yesu kasi mateya na bango ya bible teo na mokili oyo basali batrouble na ateni baprofesi ya lokuta basusu délivrance ya kotongola basusu délivrance ya kobetaka bato uka monimi na nzambe pena telemi na eglise azoloba bandeko aleluya nakumisi nzambe mpo mwana nga azalaki na ndoki batongoli ye abimisi lipiemba oyo isengu te yoka bavekle spirituel bazongisi isengu mama papa profete aza ya nzambe molimo ya mabe monalaka te ata okunolikisi na lopango na biso temo akoki kobima akoti epai na moto ezali nde likambo moto aboya mabe ayamba yesu mpe amiyeba malamu bongo moto na nzambe ezikisa nyonso tokeba na miracle oyo ebongolisaka te ezali miracle ya nzambe te o sosola esosola osakoli ya solo ayebanaka na bizaleli mpe na maloba na ye okomi na ntango azuka baninga sosola esosola okeba na molimo ya bi baprofesi te nzambe alakisi yo nga mwasi na yo kasi alakisa mpe ngai te kaka yo bandeko na ngai bible oyebi tozala na tembe te na makambo na nzambe mais il faut todiscernaka baesprit oke libanda ya moto koki kolakisa nde kati na ezali tangaka bible mpe toza na bitumba ya molimo fo oyebaka yango yesu abongela biso me totelema na mabonde yo moto nkolaka ngoli okendeka liboso na nyonso kosala bon olobi ete genete nga nalati eza na bademo napesi yo osambeli mpo nango ozongisela ngai ekomi lisusu na kingo na yo basakoli ya lokuta bakomi ebele o basusu badelivrance ya kotindi kaka bato na bakasi bamiracle ya kofabrike keba
asusu o délivrance lokola eli alalelaki mwana ya femme sunamiti onga na yo mpe tosangisa misu na misu elongi na elongi monoko na monoko ongwana me ifo todisernaka baesprit poke libanda moto koke kolakisa nde kati na ezali tangaka bible abosani akomi meme komanke moto oyo pasteur wana kala boyi wena kotala 24 sur 24 akoyamba bino siko église yango ekomi na mbongo akomi na bureau ya spécial ndako spécial ekomi lupango ekangama para rendez-vous kaka nayebi te soki nano oyoka yango te nasi namona opengama mpe nasi namona ngo mpenza donc namona ngo na miso ngai moko avant mosusu mpe oke mpenza tozotoka na porte parce asa amonaki déjà nase aboyi kofola osalaki rendez-vous esalamaki te mais abosani ye oyo nyonso azodonda nango membre azotoka na porte ye moto atelemba akomisa na place akomi bazobosana mingi monayebi te mpona nini moto tolingi kobosana non parce que tomona na église ya Laodicée ke mbongo eza kokomisa moto yoke di mais na suka nini eyaka shit arrogance suka nanga za ndenge olobikamba shit awa toza koteya église moko te toyebi église na bino te toyebi église na biso te mais église ya Laodicée eyai komona ete bazalaki na puissance ya nzambe na église wana ezalaki te emonanaki te puissance ya mbongo kaka emonanaki wana mais nkombo église pesa kaka mbongo di bozokende bo toza fo tokende kovisite baéglise moko boye fo tokende na séminaire na région boye na boye di bozwa mutuka nanga ekende ngai nakoya te me mutuka nanga meme jezala na besoin na yo kamino na ngai ekei kuna epuis ozokanisa ye te lokola ngamu napesi bango kamino bakei ke jésus akobenir jésus aza na besoin na yo manifestation ya esprit saint na église ya Laodicée emonanaki te zero église ekufa mindimi mpe bakufa na bango parce bazala kokanisa ye te na mbongo na bango basali nini bakoka na bango bakoka mais jésus christ na mokanda ya apocalypse awa aza kobenga bango kana changement esalema alobi ete tika changement esalema na bizaleli na bino mbongo te mais bino bato nzambe jésus christ alobi naza na besoin ya bino bamindimi ya Laodicée bozongela ngai nzambe ya bomoi naza na besoin ya mbongo na bino te kaka na église ya Laodicée eyai komonana ete bato oyo bazalaki na mbongo sinoki bango nyonso bazalaki na mbongo parce que bazalaki vivre na ville oyo mbongo ezalaki bato nyonso bazalaki kokipe mbongo aye kobenga bango ete soki nakokomisa bato oyo pauvre te eza na apocalypse 3:19 il faut kokomisa bato oyo pauvre komisa bakemba baya baete ngai nzambe na intervenaka ngai jésus christ na intervenaka kie pasi tozalango na mikolo oyo mama ani nayebi nanga te na banza osi oyoka yango deja te jésus alingi tozala na riche me tote yango deja na émission moko tosalaka nzambe kokomisa ngai riche te noki nasala nini kokomisa nga mpe pauvre te de place tokomi na église ya nini ya Laodicée nzambe amoni te bato oyo bakomi na mbongo mingi bakomi kosala nini kozangela ye nzambe apromettre ke na kozongisa bango nini pauvre mais en attendant mama ani toprofite na église ya Laodicée oyo tokompare église ya Laodicée qui est conclusion na biso yango oyo qui est ya bata mbongo na tokompare église oyo emonanaki ya bata pauvre toyeba église nini jésus azalaki ekoma balongelaki mama ani okoki koyebisanga église ya Laodicée ya bata mbongo opposition nango église nini emonanaki ezalaki ya bapauvre église oyo ya nini wana oyo ezalaki bazalaki bapauvre bango ya Smir bazalaki bapauvre église ya Smir emonanaki église ya banani église ya bapauvre me molimo santo azalaki kati na bango ebongo église oyo ya Laodicée emonanaki bazala nani bariche me molimo santo aza te ebongo église ya Smir emonanaki ezalaki nani ya kopela ezalaki vivante kati na nani na jésus ebongo église ya Laodicée emonani nini kaka bambongo me sikoyo ekufa toza kosala comparaison ya tableau entre église ya Laodicée qui est église riche na église ya Smir qui est église ya bapauvre toyei komona te na église ya Laodicée esprit ya nzambe ezali te parce que bazali nini bariche mais toyei komona te na église ya Smir full gospel molimo santo eza kopela présence ya nzambe ezali me banani bapauvre toza kolobena bapauvre oyo ke vraiment kiamvoa ata mpasi ya kolia na pasi ya komela na pasi toyei komona te na église ya Laodicée bavantard bato ya mbongo wolo palata eza kuna
misala ya nzambe service eza te eza te me toye komona église oyo bato kutu baza nango kaka bapauvre ke église smir bango nde baye kokuta na misala ya église chaque mercredi bazali bazangaka te baza wana programme ya semaine nyonso bazangaka te donc ozoka bango mpena balosambo makasi mamani nayebi te soki biso nano oyoki te quelque part aza kolobaki bapauvre basambelaka te siko awa koconfirme yango ke ya solo bapauvre kozwa yango liseki te kozwa yango mpe insulte te comparaison tosali ezali ya solo kosaleli nzambe na se ya pauvreté chance to opportunité komba chance nalingaka